Original. 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 Dans les discussions, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Ici, qu'ils ne peuvent pas justifier leur richesse. Ça se voit au vu aussi de tout le monde. Ici, en Europe, je le sais, si on voit que votre train de vie est très élevé, on regarde, on viendra voir par rapport à ce que vous faites, on va voir comment est-ce que vous soutenez ce train de vie. Ok? Aujourd'hui, chez nous, ici, vous avez suivi, il y a un député provincial de Kinshasa qui avait brandi comment dire, les villas de M. à un moment donné. Ok? Personne n'a rien fait. Normalement, le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier. Mais si c'était un opposant, il l'aurait fait. Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité, je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où son Excellence le Président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999. Les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est 1, l'amour, 2, le pardon. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Le Zaïre dans sa diversité, Elingi Koloba, Outina au Zaïre, Outina Kiv, Outina Chab, la Kassai orientale, Kassai occidentale, Bandundu, Bazaïr, Équateur, au Botamana Kinshasa, aux Alinani, aux Ali Zaïrois. Au Longui na Kinshasa, au Kenya Équateur, aux Aïna Mbokanayo. Longui na Ozaï, au Kenya Bazaï, aux Aïna Mbokanayo. Baoyo Balingiri Susuko, Tiabiso na makambo ya tribalisme, Bolobila Bango, Bino jeunesse, non. Pena okaki, mokonzi na bino a répété makambo na lobaka non, Elingi Koloba N-O-N. Nyenye. Tolingi nini, nyenye. Tolingi Zaïre liboke moko. Lisanga moko.
Tata Bo, Mama Bo, Ekolo Bo, Parti Bo, Bokonzi Bo. Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Nakanisi Batu Oyo, Bazalaki un peu pessimiste, n'a arrivé, il y a président de la République, Yambo Kanabiso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Lelo, Bazali convaincu que le peuple congolais est Lingi Antoine Félix Tshisekedi. Même les Belges, Bamsou Bazalaki un peu hésitante, Monique Makambu, Oyo et Salami, l'aéroport, Nano et Salamate, Banda, Belgique et Banda, Royaume et Banda, Bayamba président, mais Oyo, Monana nous yangote. Donc, Monique est président de la République, Aye, peuple Naya Zali Libanda, Lingi Abima, Abimi Mouké na voiture, mais Moni tellement. Sécurité, parce que c'est sécurité, il y a des Belges, Monique, non, Mona Makampaboité, peuple, il y a moko nandeng moko, il y a sakanate, bayambiye, donc vraiment, roi pessimitundo albi non, boko tikaye, abima boité, bo bimisaye, nanzela moko en katimini, pour à Zonga Kopema. Donc, Bisso Tozali, Lelo Tozali, mercredi 18 septembre 2019. Donc, Lelonde Mukola, Lelonde, président de la République, à Kosolola, na communauté congolaise. Donc, na Salmon Kamounene, Bisso Tokozala, Nande Toebino, Toko Pesa Bino, information, nous surtout, Toko Sala, Makamunio surtout. Ponako la Kisabino Oyo Ekoleka ti vendredi il y a présent na biso Félix Antoine Tshisekedi. Mais na lingina lobela bande konangai parce que baza bande kona biso ka ba congolais bazali lemsu ko bunga nzela ou bien lemsu bayebi importance tozali nango te na chance o tozali nango te tozui présent oyo to bandai ko luka ya mwana mboka na lingina yebisa bango ke batika distraction. Musala ezali makasi na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tozala biso nyoso tout Liboke moko poto tchai maboko ake liboso parce que 5 ans ezali na moulayi to lukake a réussir na mandat na ye po ekende malamu soki ako continuer po azwa sous 5 ans mususu malamu soki pe ako continuer te oyo akoya a continuer na musala malamu na lingi na yebisa ba combattant pour ne pas les citer. Soki bozalaki ndenge bobanda ikoloba soki bozalaki penza ba combattant au net bino bozo ba combattant reconnu awa na Belgique il fallait boya na aéroport soki bolingai ko manifester na ndenge moko ya normal mutalengo ko boya bino te parce que to mona ka trompe ye Macron aye côté moko boye bato ba telemina ba banderole na bango ezali démocratie même président de la République na biso moko atia état de droit mais to moni bino boye te bolobaki makambe belé boko sala boye bato ba kufa peuple congolais mutumoko akufite lo mo pesa la mete mais lo rezo pesa ka mawa botala ke biso na biso to komi ko bomana to banda ko bomana liboso ezalaki po bato bazalaki sima ya Rwandais Kanambe c'était que normal ba mona ke ba congolais net biso to za côté moko tozo soutenir étranger wana ezalaki passe mais oyo mbalo il y a même pas de raison ezana sens te donc oyo azana zali combattant moi na mboka ceux qui biso tozo soutenir ye tozali ko soutenir mona tozali ko soutenir mwana mboka donc siko na relaxa bino ba image moko ekopesa bino mawa na motema mama ya batu ya mukolo akei ko sala ba course na ye bamsu bazol ba opona nini akendeki côté wana oh donc siko ekomi na ba zone moko boye donc congolais ou bien nani oyo aseplara na président na biso ko okendete mais non mama wana za na droit ya kokende place nyo surtout alingi na lingi na lakisa bino botala ba image ezali mawa na passe na motema mama mukolo lokola ye ba betiye akeiti na hôpital azoki mais makambo oyo ekosuka boete mama wana tozana mboka poto ako porter plainte bolanda bino moko na ba photo yo na kotiela bino na ba image botala ndengi bandeko na biso ba faux combattant ponga na obenga bango ba combattant ba combattant solo bazali neti ba Pacheli Mikobi ba méthode Mulenda oyo bazosala ba biloko pamba wana bazali ba combattant bolanda na bilili bino moko ndengi eleki ezali pasi na mawa na motema. Mbote mamu likambo nini ye liyo lelo na tongo tomoni oza kolela
mais kana koyebisa bana mboka ya Congo bameka koyeba likambo ekomeli yo lelo na matonge a toza na matonge na chaussée de Wavre tomoni mama na biso akolela toyebi te likambo nini eyeli yo mama. Papa toza na Gizer na lobi ngana bana na Alsace Lorraine kuna pona kende na kosoma mapa na GB il faut kende la kuna ko na fortress na yeba kiteke bazo sala ba marche na bango lera na kei na Gizer na lingina kende bona moni bukecho apesi mukongo bona alobi taliba ye wana taliba na yoga taliba ye wana papa na monika batu bakoyelinga soki 20 babangi kobeta na mibali na basi na moni mwana mobali moko aoya azo finga oya bandeko lobake boya kosala marche mwana mobali moko ya azana mino eloko na mwana mobali moko azana mino azana defo na mwana mobali moko ya pembe azalaka soki na groupe ya babuketi na peuple mokonzi wana ya aza pembe lokola beti boy alobaka ndep na moni bango bazobeta na bana basi pukupuku sabato ezalaki suna makolo te ngana tuni bakasali munu babobo maye en tout cas bandeko na biso o eleki na Bruxelles a to sepeli na ngote comment batu bakomi kosala discrimination boye entre biso nyonso mama na biso mamu na biso tozalaka ne awa bauti ko agresser ye il paraît-il pa ya ba boketu. Merci Mamou o ezali malobana yo tokomeka o transmettre na réseau social. Merci. Bino mo bolandi ba image ezali pasi na mawana motema bino soki bozali na problème président de la République bino boza ba combattant bozali donc ndenge bozolo ba ki bozali makasi mais kasi boya et place pourquoi boya quitter na aéroport pourquoi boya était place président de la République azali ko lala toyebi si bino président de la République azali parce que bokoloba lemsu boya ba ki adeste président de la République azali na hôtel Hilton. Mais ndenge biso to moneki wana nzambe na galisi bokoyi ko sazarder te sécurité zali wana président invité ya roi bino boya ko pata donc boya soki bolingi bozali likamna président azali mwana mboka bolingo so wana ineti lelo mercredi 18 boya na salle botuna mituna na bino bolo basoki au président oteki mboka président ozosala na kanambe boya ko tuna mituna parce que soki boya ko tuna mituna te bakoye ba makamna bino ndengini botika kozwa ba bouc émissaire ou bebotika ko agresser ba innocent bato baza sans défense boya ba chura mbomba bazali wana ba maître ya makasi ba chura mbomba baza wana boya ko s'affronter na ba chura mbomba total so boza makasi donc botika biloko bozo sala donc lelo mercredi biso nyo surtout tozali ko se retrouver biso a bomoni tozali toujours na hôtel na biso place tozalaka na place Montgomery donc place biso tola la tozali d'ailleurs ko s'apprêter bomoni biso déjà tosi tolati tozali ko kende kalaté tozali ko kende kokutana président de la République donc tobetana autour côté président de la République azali ko lala na hôtel Hilton total ndengi ambiance zozala tokozola bino pe ba image na kanisi to la bino pe ba image moko botala ke président de la République a witi et pas ya roi azo kitana voiture na ye bozo mona ke pénard donc na esengo président koti a bimito bono mona kanamba ya koti na hôtel a relobate loko mota mati likolo mais président soka kiti azali ko obligé sona bomona yambi bato zo mona ke mwana mboka donc bino moko botana na ba image ndengi président de la République a witi pas roi a kiti na voiture na ye officiel avec des drapeaux ya mboka na biso botala esengo moko ezo pesa bato bozo mona penza ke président zo ya bozo bima ba chair de poule ezo pesa bino donc ne esengo moko parce que bozo mona penza mwana mboka master ndeko na biso yaya leki na biso akomi na bokonzi ezali kaka neti biso moko. Landa, Bolandi, président de la République, na hôtel Hilton, donc président de la République, a pepele et likamora mabe zal ko lekate de toute façon likamba mabe ko iko lekate ndeko to epsa bino karake bande ko na biso na bande na bango ko sala buzz ba bande ko sala bango buzz poa ba se faire remarquer donc na ndenge pe ya mabe mais problème ezate na pesi susu bino na lobby susu na bande ko na ngaba o balingi boya lelo tozali na salle
à partir à 16h na kati ya salle boye botuni ba question na bino mais peso pe bolingo sala makamba bitumba boya esika présent zali na aéroport to monaki bino te bomoni bino mo ba image to monaki bino te boya soki bolingi boye na hôtel Hilton place azali boya ko sala makambo bozali ko to botika kozwa ba bouc émissaire botika ko agresser ba pauvre maman batuna bato bazali sans défense soki bolingi ko bunda boya maître Churambo mazali wana boya ko bunda na ye donc lelo tozali ka ko beta c'était passé to sabino ke toza prêt bino ndenge bomoni biso toza prêt to lati ba cravate na biso toza la ba maso na biso tozali ko kende ko kuta na présent na biso lelo le mercredi 18 septembre 2019 à partir à 16h tozala kuna na salle à solo la na biso entre biso na biso bana mboka to tout na yepe ba question oyo tozali na yango donc ndenge na sabino na commis presque à la fin il y a émission na ngai ndenge na lobaka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc boyebika so na komi na suka ya émission na pesaka mbote na base ya mbote simbisa makambu base ya mbote et comme ça président na biso président de la République tamba kene na Genève base et boyi abeti chita sima alandi base 5 minutes pe et landela ka base donc na komi na suka boyebika pona ba remerciement na ba mbote en tout cas na remerciaka bato yo le musu ba benga ngana ope ba komela nga mais à part bango na remerciaka base o nyoso tout ezali na mokili mobimba o balandaka 5 minutes avec César Ngadi pour ba misusu balandaka bakoko ko réagir te ezaralem su soni bakoko ko benga te mais boyeba ke à travers batu oyo ngai na pesa ka bambote nazali pe ko pesa bino bambote donc na bandaka toujours na député honorable indéboulonnable Ziko Mayele donc qui est à Sale la Rabiso Moussala Malamu na niveau ya mboka et puis à Sala rapé mingipo na 5 minutes avec César Ngadi donc Ziko Mayele merci à trop na nyoso tout au Sala rapo na 5 minutes avec César Ngadi. Donc la repesa mbote sikoyo na Dieudonné Kasonga il va se reconnaître na ebimbo kazala raté mais akomela kangai mingi et puis sikoyo na kei na kati ya Brésil pour na repesa pasteur Jansi Kalisa ba mbote belé na kati ya Brésil hier avant sa staff il y a 5 minutes avec César Ngadi. Na kei na kati ya Mbujima pour na repesa Dominique Ndumbi ba mbote belé parce que hier avant sa staff na kati ya Mbujima ikuna donc na kei sikoyo na kati ya Maghreb pour na repesa à travers Guilain Massa ba mbote belé na base nyo surtout oyo ezali na kati ya Tunisie oyo ba vandela ka masolo ya 5 minutes avec César Ngadi. Na kopesa mbote na Brésil na pasteur Jansi Kalisa ya za pasteur mais a bondela kapo na mboka na biso et puis a bondela ka mingi po na 5 minutes avec César Ngadi. Na kei na kati ya Captain na Afrique du Sud po na kopesa Serge Mbouyi ba mbote belé kuna na Afrique du Sud a vandisa masolo na kati ya Captain soki nazali na kati ya Afrique du Sud kaka na même ville na Captain po na kopesa pe mbote na petit nanga José Bantesa ba mbote belé de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi. Na keisiko na kati ya Cameroun po na kopesa mbote na prophète Eli Mukandi oyo avanisa masolo kuna na kati ya Yaoundé na Cameroun donc prophète vraiment ba mbote belé pe merci beaucoup na fidélité na on a 5 minutes avec César Ngadi. José Kasongo ba mbote belé na kati ya Kenya po na fidélité na on a 5 minutes avec César Ngadi. Na kati ya Tunisie na kopesa Linda Pemba ba mbote belé ya za petite sœur propre avanisa masolo na kati ya Tunisie il y a 5 minutes avec César Ngadi ya komelaranga azangaka masolo nyoso tout donc na komisiko net ya vana suki satozali na kati ya Bruxelles na kopesa mbote na Lolo Munongo oya ya biso pe ya biso malamu na kati ya Bruxelles donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi et j'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro donc je vous remercie et je ne cesserai jamais de vous remercier pour votre fidélité donc d'ici là portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe bozala calme akozwa masolo nambuchu pena dikosi. À très bientôt. C'est pas la TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France ezana kati. Ba chaîne ya Congo ezana kati. Ba chaîne ya Londres ezana kati. O ngomona makambo ya politique ya sika. O parti AA ezana kati. O parti BB. O CFAIO ezana kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'ozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV.
Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.